Tika nalobela centimètre. Oh centimètre. Pona nini batu balingaka ete azonga mobali ya Karine Mokonzi. Pona nini na bachinois balingaka yete. En tout cas, bokamwa ndenge bomona ye abima na Karine Mokonzi brusquement na video na majaki na attaché. Mais eloko nini penza oyo batu balingelaka yete to eloko nini batu balingaka bolingo wana te. Voir même Karine Mokonzi aloba na mama oyo ya ye asepelaka pe na yango te. Mengai soki na lobi na tcha kelke mibali po na kopona neti na tche dondi na tche centimètre na tche héritier na tche Fabrikas na tche Jean-Marc Kabungu na tche Era Ramses na tche bobakisi oyo bokobakisa manu me soki bolobi na nga na pona en tout cas nga mobali ya liboso na kopona pona Karine ezakaka centimètre ya mibale Era Ramses ya misatu Héritier Watanabe me wana ezande modèle nga na koponela. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki lelo ide eyelinga na lobela centimètre parce que nga chilelo na kanisaka ye mingi pe na talaka Facebook na ye. Mais eloko penza etindinga na loba parce que na zongaki na video oyo eza na chez Mokonzi TV na monaki kaka oyo eleka bakala mingi te. Karine Mokonzi tangu batunaki ye likambo ya bolingo alobaki malamu ye mobali oyo aza kolinga comme de base bavanda na ye mobali wana aza kozwa kaka bongo mobali oyo ye azomona bongo mobali wana alingi akoma de base. Alors, le kola nanu ekokisi même pas 3 mois Karine Mokonzi banda lobaki boye même pas 2 mois. Nalobi seke makamba lobi eza ya solo. Surtout modèle azalaki kolobelango ezalaki kaka théâtre te ezalaki kaka makambo ya net te mais ezali eloko azali ko sentir na motema na ye to eloko azalaki ko sentir mokolo wana na motema na ye. Mbala moko na kanisi pe pourquoi ba chinois bazwa crise mondiale tangu Karine Mokonzi abimisa centimètre mbala moko na kati ya video bacha ba commentaire oyo elingaki même koboma YouTube mbala moko centimètre abunga nga moko na mituni pourquoi batu avant baboya ba mituna kite mais comment Karine Mokonzi atangaka kombo ya centimètre te kaka centimètre nde mukolo mususu atanga kombo ya Karine Mokonzi na fimbu alobaki basololaka alobaki pe bamonana mutu moko te andimaki même nga na ndima te mais tangu biso nyonso tomoni na belili wana en tout cas bato ebele bakamwaki ndenge nini bamonani boye menga na kamwaki te parce que na yebi ezakaka bolingo lokola Karine Mokonzi abungisa lilala ya mobimba atikala na lilala ya ndambu donc lilala ya ndambu
lilala ya ntambu ezala neti centimetre. Bien sûr azwa mibali mususu me oyo ye atomba amoureuse yango babengaka ye lilala ya mobimba. Oyo ayaki kolinga makasi lisusu to balinganaki ye wana lilala ya ndambu. Yango wana nga nakamwaki yango te. Me ndenge na lobi soki na tche kelke mibali wana Dondi, Héritier, na tche Fabregas, na tche Manu, na tche Dondi, na tche Centimètre, na tche Era Ramsès. Donc nakopona mubali ya liboso pona Karim Mokonzi ezali kaka centimètre. Ya mibale nakopona nde Era Ramsès. Ya misatu nde nakopona Watanabe. Parce que batu wana baza na caractère oyo balakisaka na biso na kati ya media, caractère na bango ya malamu na caractère na bango ya mabe. Alors mutu soki aza kolakisa tous les deux faces ezali déjà positif. Mais misusu o batikali baza mingi na caractère ya malamu na liboso na net. Alors ponanga na pona bato abongo en tout cas eza mwa pasi même na lingaka bango po oyo eza likambo ya bolingo. Mais soki na tche centimetre na liboso parce que bango mibale soki otali bango kaka badegachaka eloko oyo babengi bolingo. Karim Mokonzi azalaka à l'aise na centimetre même soki likambango ya ndengeni. Centimètre azalaka à l'aise epai ya Karim Mokonzi même likambango ya ndengeni. En plus centimètre ndenga zawana soki aza malamu alobaka na tonalité na forme moko eza koyebana te soki eza vitesse to eza malembe. Soki pe aza na kanda alobaka kaka ndenge moko, bien sûr ma phrase eyali ya kochanzame mais alobaka na même cadence na même équilibre. En plus centimètre azali mutu moko a raisonnaka. Même soki a raisonné malamu a raisonnaka très bien. Soki a raisonné mabe a raisonnaka pe très bien. Donc aza mutu moko posé. Aza mutu moko aza na équilibre. Donc mibali ya bongo sikoyo obakisi bolingo oyo Karim Mokonzi aza nango pa na ye, bolingo oyo ye azalaka nango pa na ye pa Karim, pe ndenge Karim Mokonzi asiportaka ye na ba kote mususu Karim Mokonzi asiportaka te, na ndenge pe ye centimètre asiportaka Karim kote mususu pe asiportaka te. En tout cas eza positif pona couple basala couple comme libala. Nazali koloba couple ya bamakangu te. Nazali penza koloba couple bavandi ndaku moko bakomi mwasi na mobali. Soki esengeli babota baboti. Bien sûr na yebike bino nyoso bolobike soki babalani Karim akomona pasi. Soki batuni bino pasi ya nini bolobi tala ndenge afinga ye. Alors Karim Mokonzi oto ezande bongo. Po Karim Mokonzi abongi na mubali moko net centimètre. Mubali wana fo alingaka ye ndenge centimètre azalaki kolinga Karim Mokonzi to ndenge alingaka ye tilelo. Sikoyo mobali yango pe fo alobaka na Karim makambo ya kitoko ndenge centimètre azalaki koloba na Karim ekende pe bongo. Mukolo pe bakoswana to mukolo mubalango akosepela na likambo ya Karim te. En tout cas fo apupula Karim Mokonzi modèle centimètre apupulaki wana elakisi positif. Donc nalingi koloba boy eloko oyo bino bosepelaka nango te ndenge centimètre afinga Karim Mokonzi et salabino mabe surtout le kola ezala na ba image mais pananga na sepelaka nango
ata akozongela yango na miso ya bato te, me nasepelaka nango. Nasuetaka pe soki babalanaki bakomi ndako moko. En tout cas, soki likambo ezali, centimètre faut a répéter ko loba na Karine Mokonzi modèle kaka lobaka ata akochange maloba. Parce que bolingo ya ye na Karine Mokonzi bakotiana bambeli te, bakobomana te, makofi pe ekozala nango te, mais koswana oui ekozala. Parce que centimètre na Karine Mokonzi po bolingo na bango ekende kitoko, po bolingo na bango ewumela, po bolingo na bango ezala kitoko, esengeli koswana na ambiance oyo bango moko bayebi bazalaka nango na privé. Surtout obakisi na oyo ya mbetu, obakisi oyo mosusu bango kaka bayebi, mais oyo ya kobwakela mwasi ba fleur, oyo ya komatisa mwasi na ye ezala na privé, ezala na public, bango mibale bayebi ndenge basalaka yango. Sikoyo oyo nde ya kopupula ezanga pete, parce que esengeli bongo. Po Karine Mokonzi abongi na mobali teke oyo apesaki kaka ba fleur alobaka makambo kitoko, parce que okowumela te Karine Mokonzi nde ye akobwaka yo. Karine Mokonzi abongi pete na mobali oyo apopulaka ye air nyoso, konyokola ye air nyoso, koloba na ye makambo nyoso ya mabe na mabe, parce que akobwaka yo. Mais Karine Mokonzi alingaka penza, abongi penza na mobali lokola centimètre oyo penza apupulaka, oyo alobaka maloba kitoko, pe oyo adefandaka mwasi na ye même na makofi ndenge asalaki na Mike Lokamba. En plus, centimètre azali bogar. Bien sûr, aza trop bogar te, mais aza penza bogar oyo esengeli. Pe nazali sir azali netolomo kitoko. Parce que ye moko centimètre mukolo pupula, mukolo bakutana na ndako ya Karine première fois, baleka mbala moko Karine Mokonzi pe agutaki yango. Place wana Karine Mokonzi asala mabete. En tout cas, pona kokende na mobali, pona kolakse na public, en tout cas eloka liboso goûter nanu avocat yango soki ezali kitoko. Yango kende kitoko. Donc makambo na bango ekende kitoko ne bandeli. Yango wana soki centimètre alobi asololaka na Karine Mokonzi, ezate abizaka Karine Mokonzi. Soki Karine Mokonzi ayambaka ye, ezaka te po bayebana yango tika yamba. Mais ezali quelque chose ya bolingo ezali wana. Ezali Karine Mokonzi asentiraka centimètre azali penza mutu moko fo azala quelques centimètres na nzoto na ngai. Akoki kozala ba mètre te to ba kilomètre. Donc centimètre azali mubali. Azali mubali oyo abongi na Karine Mokonzi numéro 1. Yende mutu na tche wana. Bien sûr, deuxième na tche Era Ramsès, troisième na tche Wata. Mais bango moyen na détaillé makambo na bango ezate po na yebi yango pe mingi te. Même soki na yebaki na koki ko détaillé te, parce que nga numéro 1 na ponaye bandaka la chilelo na monaka yende abongi na Karine Mokonzi. Bien sûr, batu nyoso balingaka te, batu ebele oyo baza pene ya Karine bakipaka sentiment ya Karine te, bakipaka ndenge relation ekendeke te ya mwasi na mobali, mais bango basakaka kokipe oyo eleka, oyo ebima balobi ke ekokende mabe. Menga nazasir ekokende mabe te. Bien sûr nazanzambe te, mais nazasir ekokende mabe te. Na pesi mbote nanga na Junior Kisansi. Na pesi mbote nanga na Rochelle de Kisansi. Na pesi mbote nanga na Irene Mampuya. Na pesi mbote nanga na Nathalie Ridel, mwana ya Ridel. Na pesi mbote nanga na Marie-Jeanne Muyololo.
na pesi mbote nanga na Jenga Fridolin, na pesi mbote nanga na Alpha Mbala, commandant de bord na kati ya Lisbonne, na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe, na pesi mbote nanga na Ndozi Matingu Zebra Fox, na pesi mbote nanga na Mimi la japonaise, na pesi mbote nanga na João dos Mento JR Yango na kati ya Victoria Gasteiz, na pesi mbote nanga na Alain Mouin de Bilbao, na pesi mbote nanga na Willy Tcheke, na pesi mbote nanga na José de Bino mokonza France, na pesi mbote nanga na Clémentine Dimwana, Jacques Dimwana, Jambi Dimwana, Babi Dimwana, Kiki Dimwana, na pesi mbote nanga na Jean Mbelolo, na pesi mbote nanga na Chico Sombele, na pesi mbote nanga na Lopopoye na New Zealand, na pesi mbote nanga na Gisèle Mère Double na Katia London, na pesi mbote nanga na Rose Bombo officiel, na pesi mbote nanga na liboma ya Karine Mokonzi, na pesi mbote nanga na Sokisi Awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.